Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lumpinga na pesi biso bambote bisika tozali ba chor internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour mwana mwasi ya tombola nzamba Israël na grâce ngulu po ete kolala kolamuka eza habitude wana yo lala ki olamuki nzamba sali yo grâce ya komona lisumu kolo ya lelo yango ezala ka sujet ya Mamour pona kokumisa Nzambe balobi ba misusu na minutes o bazana posa ya kolia fufu kasi bazoko kate alingaka fufu na mingi alingaka pondu na mingi alingaki loso na mingi kasi na minutes o loboko ya te ya pamba ya kokotsa te ya koti na thrombose azoko kalisusu kosala eloko moko te ba misusu bakomi kolia poto na sondo kasi yo Nzambe alola Nzambe apesi yo pema opemela yango ezala ka sujet ya kokumisa Nzambe bandeko ya Mamour lelo ya Mamour elibisoni na mukona lelo elibisoni solo moko ya pasi pe mawa o boni ekomi bongo na mboka na biso aki Angola Luanda eza makambo moko ezotambola mingi yango ya Mamour alobi te ba oya yepe ba yoka yango ko kende kaka bote tozozwa ba appel par-ci par-là Mamour yo kité Mamour monité Mamour comité sur le terrain ezana makambo ezoleka yango biso pe to sepela ki lelo mwana Nzambe moko bisika fanzi ndeko moko mama moko papa moko elenge moko bisika vanzi azwa pe message oyo atambusa yango na libota na ye ekozala malamu mingi parce que ba français balobela biso un homme averti à vos deux. Voilà tant yozo yoka ozo kende ko yebisa ndeko na yozo ko avertir yozo maître ye angar lobi likamomoko e ko komela ndeko na ote car le Saint-Esprit est notre consolateur et accompagnateur sur cette terre. Vraiment ya Mamour a elibiso lisolo ya pasi weleki aki Angola to landa ngona bokebi nyonso. Lisolo yango ya Mamour aeli biso ezani na moko na lelo lisolo yango ezali ya elenge mwasi moko awa na mboka na biso aki Angola akutani bongo na problème moko oyo elelisi mabota mobimba na kati ya Angola Luanda ba mama baboti bazali na miniti na pasi na motema na bango komona bongo jeune fille na bango kokutana na likambo oyo bandeko makambo ezo salema dans le monde entier. Yango biso tozo lembate na koyebisa bato que Jésus revient bientôt. Tomi lengi na natango o toza na sena moi. Soki lelo Yesu azongi akokuta ona bisika nini oyo ozali. Bandeko na ngai eza ya koyoka te ya ko vivre nde na miso o ezo komela bandeko na biso. Lelo yoki kobeta tololo bingai e komela kinde bango parce que mutu na mutu aza na ndenge na ye. Yo ko continuer ko sala kaka les mêmes likambo mais ozo bosa na que ceux qui déjà bazo avertir yo c'est qu'il y a quelque chose ezaka ndenge biso bana Nzambe tolobaka soki nowe ayebisi yo mbula ekobeta ndima ke mbula ekobeta bandeko lisolo na biso ezaboye ndeko mwasi moko atekaka na wenje na biso ya munene na shikwanza bandeko boka lisolo shikwanza mingi shikwanza oyo bato ebele bakutana na ba problème na wenje wana parce que eza wenje moko oyo eza na centre ya makambo ebele eza na wenzo etekaka bokoko eza na wenzo etekaka makambo ebele voire même bakisi ya mindele voire même makambo ebele elekaka na wenzi wana mususu ezalaka vraiment ya koloba te na wenje na biso boyoka déjà une fois na betali solo ya mwana mwasi akendaki basukola ye kobima bimi boye akutani na ba problème olie bato ya mbongo balanda ye bandindinde na bampese bakomi kolanda mwana mwasi na tinde ko mwasi ayeba na kotika biso elelo lisolo yango eza nini ndeko mwasi moko ateka atombola bilamba ya tombola na shikwanza mwasi kitoko e ndeko na biso afutelaka ndaku na bandeko basi nde bandeko futela bazalaki na nombre ya 4 personnes na kati ya ndaku basangisaka ndaku na bango parce que na temps oto komi ezaka ka qui cherche trouve qui trouve support ozumwa mbongo no sangisi polobi oyebela e bandeko basi kaka ndenge zaka so uchi musala olembi po fandi ndeko na biso pe mode internet o toza nango lelo ndeko akotaki bongo na internet na compte na ye akutaki elenge mobali moko atindelaki ye message
Friend Quest, message d'ami Pididou d'Amizade. Aïba ikotinde la ye, et ndeko moi ça aïba iko accepter des mondes wana. Na ko accepter des mondes wana, c'était depuis 2018, ndeko accepter qui demande ya ndeko bakoma ko solo la. Na ko solo la bazo solo la, na ko so bazo solo la. Vraiment bandeko bakota ki na profondeur ya relation na bango. Intimité vraiment et mata ki makasi. Bakoma ki voir même ndeko mobala komi kotindela ye bambongo ndeko mwasi ayebisi ndeko mobala ba parents nanga bazaka na bango na Congo Kinshasa nga awa na Ngula na yaki nanga pa grande sœur nanga mais ndenge ka ezalaka mboka mpo yanga na grande sœur toyoka na biso lisusu te. Maintenant je vis seule et pas nga nazana baninga nanga kaka to sangisa ndaku moninga yebise mobala yebise non nga azana posa no toko kabula ba intimité boité na sina observer pendant 1 an na moni que ça va une année déjà c'est bon parce que ba fille bazaka lokoso ba fille kinoise ba tamangala et bazaka moi ba lokoso ebele mais yo na observer na moni vumoza lokoso mbongo te siko na lingi na investir sur yo abi bon abi oui siko na lingi mana komiso mwasi ya mutu na sala yo po ozala po nga na mobali oya un coup une flamme et ndeko na biso moi si tanga yo kibungo asepela ki vraiment makasi et à côté vraiment dans relation après ça ki ndeko na biso mobali numéro ya ba parents na ye na Congo Kinshasa ba komi ko bengana na ba parents ya mwasi na bandeko ya mwasi et ndeko na biso atinda ka ba koli na Kinshasa bino mo bandeko boza na Europe boyebi que Europe Kinshasa par rapport à Angola surtout France Kinshasa par rapport à Angola mo bakoli koma mo mingi Kinshasa et bandeko na biso pe bazwaka bakoli bandeko bazwaka koli na Kinshasa vraiment amour wana ezali makasi et ndeko na biso a moi c'est tant que moi si abandé ko luka aye ba famille ya mobali abandé toujours ko epse non nga famille na ngai baza ba famille na biso e bataba kutimba lizwela nga kaka moi si a famille et tout nga na ko bala moi si te au tabandundu ayi nga na ko zata jamais nga na za ba qualité nga na za na ba guna ngai na wiko lingango te puis ndenge na Luanda ba parents nanga vraiment ba olinga te na bala yo et mobali amemaki mwasi na normal mwasi pe akei vraiment moni normal abinga na osaka makamso na ye Luanda to sali ba makam na biso après to zongi poto à partir Europe ne na kosala ke ba parents nanga ba yeba yo okoya bongo na présenter ba famille nanga mwasi pe akoti na eka na je ya mobali et mobali akome kotine na mwasi wana ba mbonga komo tinele ba mbonga binga lingio lisute ba mbonga ba poussière ba bengani na appel vidéo azola sa mobile passe ateka mobile alobi no ba via ba poussière wana nga vraiment na lingango te il faut tika kope ba poussière nga soki na ye Luanda na osalo maison makamuni surtout ndenge tozomona ka maison ya tia na bisorita abi na osalo maison pour okataka ba biloko bien pour et c'est pelisanga nga za ba mobile wa pamba te otika mwasi na teka na mabele et tout bon wa liboso atindela inde ona biso $4000 tanga tinde ona biso $4000 ndeko koka kite PC vertige mobile to ebanika na Facebook atindela nga $4000 vraiment eza grave vraiment nzamba zwa lokumu nakutani na chance nanga vraiment na wende baninga nso bayebi ki akutani na chance na ye mbongo abengi mama na ye na Kongo abi mobile wana na yebisaki bino tala kutati nga $4000 bandeko atinda ba photo na ye makambu nyonso atindaka epa ndeko na biso ya mwasi et yena ndeko na biso ya mwasi vraiment makambo ekomi nango vraiment kitoko ekomi kokende nango vraiment malamu ndeko mobala lobi te nde eza bonga funa bala yo et so ina bali yo nde na okoma pe na ba assurance makambo susu nde ni ba terrain na Luanda bien na ba terrain kutu na Luanda ezala moins cher surtout na bita chose kaka na $1000 to telemisi to banda ko tonga to bando boka mabanga donc nde eza bifo sala ba makambo mobala komo memeka na ba prof da memie vraiment na likolo et ndeko na biso ya mwasi mobali pe aye komema ye na ba niveau wana ndeko na bisa beti moi détourna ya Turquie abeta tourna ya Turquie bakutana mobali à partir à France na Turquie bakutana détour à Turquie mobala zongisi ye Luanda tango mobala zongisi ye Luanda aye ko vanda mobala FC siko ekomita na ngana ya kozwa po na mona eke libala efeto sala na yo na moni balibala na ndena sina moni oza na mwasi ebi ko lambo ebi makambo to vanda siko ekomita ngana ya kozwa oyabi OK ça va problème ezate alobi na oyabi aboma ma ba covid ondeni na bina bi covid pende bebisi makambo nyonso ndena ba na préparer libala ndenge linga kezala ezala pasi mingi ndeko mwasi abi OK ça va promise tebisi ndeko fozo skondako ndeko mwasi azwi ndako longwe place azaki na baninga bazwi vraiment ndako bongisa ndako
biloko ya kano biloko ya kitoko atia biloko ndako mobala omona kana appel vidéo bo sala makambo nyonso bandeko na ngai e na suka nango mobali il faut aya mobala yebisi mwasi alobi somba déjà robe ya voile ya kitoko somba bilamba ya kitoko somba chaussure ya bien ponga tango no ya kaka mamoko toke kaka na tosali civil ya bi civil na Luanda eza facilité habite toko ke na biso Congo lokwa famille eza na Congo toko ke na biso Congo tokende kobalela kuna ndeko mwasi a se préparaki à conséquence et ndeko na biso avandi amonika téléphone et sonné mobala yebise ke naza na Luanda oza na Luanda oye na tani na bi ona koma déjà mais lokwa to yakina ba master yango wana yonda kweza kote ni obetela nka ba masolo ba kuka ba oja enda na bino na yeba ngofu mabiente il faut oya place onga nazali poya kozwanga ende kona biso a mwasi azwaki pe bis azwi vraiment voiture eye kozwa ye na mobali na yeba ke ina ndako place ndeko na biso afandaka ba kompe na ndako mobali pa azaki ya kolemba ba vandi bandeko nanga o ezali tele bandeko ebele balandaka boyebika makambo ndenge elekaka ba intimité leki muto amona mobali balingani banda 2018 bayekuta na 2021 donc ba intimité koleka ba sentiment nyonso tout tangu eye kolekana nango bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi balali na bango vraiment banda butu wana mobimba elekani nango kitoko lobi nango na tongo ndeko na biso ke kobongisa abenga mo baninga nende bavanda kebisa bango ke pai ayebo ya komona pai kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai abenga ki bandeko na biso ya ba camarade na ye baya o batekaka na ye baya komona mobali na ye mais na tongo bazobima na mobali baoke kotambola baoke na ba boutique net kosomba biloko pona komila batindenge ezalaka bazomona ka mwasi azoloba ye moko mais yazana mobali azosula mais bato bazomona net azoloba ka ye moko na nzela mais bato bazomona ye moko mama o atekaka ye mapa ebise o me ndenge ni nazomona ka ozoloba ye moko teme na ina pai ozaki na pai tellement be mama ebika to koma na personne na ba bluetooth e koma nango peut-être achaki bluetooth na mato indenga lobaki osola na pai nzoka zotambola na l'homme invisible bandeko nanga bakutani na ndeko na biso ya mobali ndenge bazalaki wana na ndeko balambi biloko babongisi balambi na mobali na ye selon de ndako na mobali na ye ba camarade bakota bazomona mobali wana te muto azonga bazomona mobali wana te bandeko nanga baleka bazomona mobali te ba camarade ne balobi muninga to kotiko boto yo kufa o eza liboma te wapi mobali ngo yo zoluka o pa ye bamona okende koyamba bango bamonika oyamba mir pa ye alobi non o eza normal te muninga moko abito kumba eto keni na une église bakumbi ye bakena ye na église pardon bakena na hôpital et tant bakomi na hôpital batali na hôpital babi o azana ye normal eloko moko te indisipete eloko te babi to kene na pepa pasteur bakoti na ye epa ya ba pasteur bakei ko bondela pona ndeko na biso ya mwasi wana ba bande ko bondela pona ndeko na biso ya mwasi bande ko bondela ndeko na biso ya mwasi papa na biso atikali na ndako ya ndeko na biso ya mwasi abandi ko bondela zo bakabuka zo mobali na nga bondo mobali na nga uti poto aye mobali na nga ye aye bien bozo mobali na nga bozo mobali na nga ya mobali na nga ye bomeminga apona ninga nazali boma tenga nazali beto zana mobali na ngai bokezwa mobali na nga babondeli ye pongi ezuye alali mukie tanga ye kolamuka lisupo basa deuxième service obi oboyide na mobali na nga surtout ki mobali afai na kiti boyide na mobali na nga boyide na mobali na nga babandi kotuna mobali na ngona bandi ko expliquer mobali na ngai to lingana ki na ye na internet quand na beteli bino lisolo na 2018 mobali na ngai et tout bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi nde tozoloba boye aza deja ya kokufa aza na kaza mortoire aza deja ebembe pona nini akutanaki nde na mutu oyo asi akufa asali ye babolamu wana nyonso bolamu oyo ndeko wana asalaki ezalaki nango koya kozwa ndeko na biso ya mwasi ndenge alobaki na koya kozwa yo na 2021 ou pardon zaki 2020 na koya kozwa yo et 2020 makamba covid ekei apusaki ndeko na 2021 nde aye kozwa ndeko na biso ya mwasi yango esali ngai pasi makasi mamuro komona elenge mwasi kokufa boye vraiment makambo ezosalema mingi na Angola toyebi te bamboka mosusu soki pe babiloko deja ezokoma eza na bato ebele oyo basi batika biso mais molimo na bango eza toujours ko baluka par-ci par-là eza ko tambola yango nazo bondela yo mama na ngai
papa na ngai ndeko mwasi toyaka tokutaka mbongo tokotika mbongo tokoleka. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambe balukaka ye. Nzambe oya bandai kosolola na Moïse. Nzambe oya zalaki akei balukaka ye. Nzambe oya bandai kosolola na Moïse. Asololaki na Moïse, asololaki na Moïse. Kasi na suka nango ayebisaki Moïse yo na rombo koma na terre promise te. Parce que aza Nzambe bamisana na ete. Ato kendaka église, ato tchaka offrande, ato tchaka dîme. Luka Nzambe avanda kati na yo. Po Nzambe soka avandi kati na yo, eza na biloko museko komela ona vie. Tolobi te ba biso nde tozabo e toko kutana na likambo kote na vie. Non. Mais tant que toza na Nzambe oya za na bomoi. Soki a révélé ngo epa nanga te, ako révélé pas mwana nanga. So a révélé pas mwana nanga te, ako révélé pas mobali nanga. So ka révélé pas mobali nanga te, ako révélé pas ba parents nanga. So ki pas ba parents nanga te, ate pas ba camarade nanga. Donc Nzambe balukaka ye. Yango na sepelaki koleksa émission o awa place bozo mona nazali bongo na kati ya boutique na biso d'habillement ya quartier na biso ya Titanic pa ya mère double maman oyo alatisaka ba marié na quartier oyo nga nazali o bomoni lelo mamuro azali awa toye bongo epai ya mama na biso Rite wana bisika oyo na beteli bino lisolo oyo mama na biso Rite pe aza surpris ya koyoka likambo oyo elekani na mboka na biso Angola. Bonne tarde maman Rita. Vraiment maman Rita topesi mbote na kombo na Yesu. Vraiment toye lelo aepa na yo toye na bisolo na assur yo posa surpris ndenge oyo ki na beti yango pona bandeko na biso ya basi posa pe maman moboti toyebi toza na bana et tout et eloko aboso ekomi na mwana na yo ekosala pasi sikoyo na bandeko o tozokende toujours na mode ya réseaux sociaux parce que réseaux sociaux na minute onde makambo donc ata mwana ya 7 ans 8 ans 9 ans azaka na réseaux sociaux et puis balingi koyeba te donc WhatsApp eza kaka paeli biso déjà système ya ko supprimer conseil ni okopesa na bandeko o tozosalela réseaux sociaux na ndenge ya mabe parce que les réseaux sociaux o tokoyeba lisusu ndenge ni po nga soki na tineli mutu demande mutu koyeba te ke nga mamoko na za misala mabe mutu kotika la koyeba te akoyambanga akosola nanga po komona nga na za mutu na koti na réseaux sociaux ko lolengi o bato bazosalela ba réseaux sociaux o mama Rita conseil ni okopesa na lisolo oyo yoki on a conseil nga na kopesa yo quand so na kosenga maman merci na ndengo oye ko participer na maison na ngai on a kosala ma publicité et puis ko sala ma programme na yo na félicité aux na courage makasi po histoire ko eza histoire moko na kati ya Rwanda awa ningani mingi mais na ndenge ningani mingi etamboli mutu o pe abandaki yango asalaki bie mpona kofongolisa mutu nyonso ayeba ndenge nini makambo oyo ezokosalama si bana na biso bandeko na biso leki eza lisusu ndenge conseil oyo bapesaka na famille te eza lisusu ndenge conseil oyo ozwaki na atobi ke mokili ese ekomi na pasi ekomi partout mais patience est nécessaire bana bakomi na presse so akuteli na mutu na nzela soki mutu wana akumbaka mutuka kitoko ye wana nde mutu balingi susu kozela te bao babamaka mapapa poke vie ekomi na retard mais si longtemps oyo ya mapapa wana ntango mosusu na avant atakuta ata 2 ans okoma te nzambe akosunga ye mais faut tozala na mwa maîtrise toyeba ndenge nini ya kovivre epesi biso mpasi mingi na bajeune fille na biso ndenge lelo aye kotika vie aye kokende mpona biloko bisengo ya mokili conseil nga na kopesa kaka na bana basi na kati ya telefone Facebook o YouTube o pinoseke WhatsApp eza na makambo ebele oyo ebongisaka mpe bato mais esengeli kaka te ke okota mpona kozwa bénéfice ya yo eza na makambo ebele oyo okoki kolanda okoki kosala mwa publicité moko boye okoki koteka mwa commerce moko boye okosala mwa eloko moko ya activité moko boye koki kopesa ata mbongo to 10 jours ata ozwi ata $10 ata ozwi $20 mais essentiel eza mbongo na moto na yo
et l'autre osenga kaka ke bozana mwa patience toyeba koluka neti lisolo yango wana ezalaki ya moto azalaki koteka toyebi ke bacomex oyo eza susu teki ya 100% bénéfice tokomi kozonga ba 20% ba 15% soki kutu nzambe atindeli o client eza mpenza nzambe mpenza doka mokolo wana ezalaki angelo aye mais mwana nzambe fo azalaka na maîtrise toyebaka ndenge nini ya kovivre bao botikali conseil na kopesa bino kaka bozana maîtrise bamama mpe lokola bolingaka te bomonaka mafuta nzoi na mesa bozana maîtrise soki lelo tolambeli mafuta huile te ya mbila tokolambela mosaka ezali tokolambela maîtrise ezali kolinga te kaka mwana ya kopesa oyo ya bien zala na maîtrise zwa bible tia na mesa avandisa mwana teya bana bateyaka te ko baza mikia ata bakomi mikolo ozomona ke mwana ndenge azokendele tuna ye ebandaki ndenge nini mwana na nga ozosuka boye ndenge nini nazomona o ndenge ozalaki mwa boye sikolo namoni okomi ndenge mosusu yebisanga mama ntango mpe mwana azoyebisa yo koloba te kaka nzambe merci apesi analyse yango nano ndenge nini mwana azwi yango ndenge nini mwana akomi nango eza kaka te komoni lelo mwana aza nango alosepeli masolo eza ebele na kati ya Luanda tozokutana bahistoire ebele ya marke nyonso ya mwana mosusu amelaki libela ligorodo amelisaki libela ligorodo maka mosusu ya mwana mosusu kutu mpe lisusu kulega kumbaka moto ya kitoko ye na ndako na bango akendaka na transport kulega apesi ye taxi akendaka na ye mikolo nyonso me komi mokolo yango wana lokola bapesaki ye nini taxi te ake kozela kulega bakendaki na fete mosusu bakoma kuna boye kulega ebisa biloko nga na yaki nango ya kolia na ndako na biso yango ye na ndako na bango mpasi elekaki alia kulega akomi liboma amonaka suku kulega wana na ekole te oyo esalamaka na ekole ya kotanga lelo bakomaki koluka mwana wana oyo akumbaki prade bamonaki ye te ti lelo abunga oyo wana mosusu akomaka liboma na eglize kaka nzambe nde moto asalaka solution bapaster kaka nde bato bamonaka mpasi ya kobondelaka bato tozwaka mpe ntango oza na makasi olingi kokende eglize te ntango moto aza na makasi eglize omona mokolo wana surtout soki olupemba koteka ezali obika nzambe merci opesinga me kende tokumisa nzambe wana na mabondeli na kokumisa mana okomona tana 10 kutu ya pamba kopesa pamba mosusu mpe ndenge ezali ana ntango mosusu mpe ye na mabeme ntango otiango 10 mpe nzambe mpe bebisi miango wana nyonso kutu na moto wana mpo koyoka yesu na telefone te akokima mpo omona nini atiaki 10 ndeni mwa moso aoketia mbongo nanga na 10 nga na opesa mbongo nanga ezouta na monde mabe aoketia ngo na kati ba 10 omona moto wana mbala moko akimio ntango akokima yo omoni lokola otula nzoka nde otula te nzambe abateli à travers ya 10 wana osaki yango ekozala malamu toyebaka ndenge nini ya kovivre baleki na biso bana na biso boyeba ndenge nini ya kovivre conseil ebandaki na mama mpo apesaki biso yango liboso elesesi biso mpe tozokontinue na kopesaka yango tozotalisa mpo ebandaki na place moko tozotambusa yango partout mpo eza histoire moko ezoswa makasi na motema tala kaka moto azalaki koteka nde na wenza kitoko lokwa chikwanza wenzo eza centrale eyebani partout batekaka nyonso histoire wana ekokweya ale biso mpe totiki yango te tobandi kotambusa yango tokotisa yango mpe lokola biso nyonso mpe totekaka babiloko kaka moko bandeko na so bazalaki koteka totia yango mpe tolanda mpe histoire yango tomonisa lelo client ye loba ye te mais sanse biloko na ngai ya kitoko ezongela oyo akokota sepeli nango alati ntango akotambola na feti na moto akendeki ya ba $100 na ye moto asomaki ya ba $20 bakomonana te ntango maîtrise ezalaka mama otekaka blouze na boutique blouze eza na 10 000 yo te yo ata 2500 soki lelo etamboli te lobi ntango client akoya akosomba te akosomba te akosomba okozwa bénéfice mo moke wana okozwa wana ekosenga kaka soki ozalaki na posa kabele soki otieli kelemba no 1000 par jour après 1 mois kabele osomba obi osomba te okosomba mais toza na maîtrise baleki na nga bajeune fille na biso bana biso kitoko bokola banzoto kitoko banzoi banzoto kitoko mibali bakokoka susu kolinga ngo na kimia te bakomi kolinga ngo na bakisi mpo bamona ke alingi mwasa angelaka boye bandeni ya komibatela presse ezala te baleki na nga boteka nguba boteka makala boteka fufu botya makelemba bakinyenti ya mili moke wana okolata okovivre nzambe akotindelo angelo koya kobala yo yango eloko napesi kaka na ndeko nango mama mamu na ndenge ye abengi ngai atuni nga makambo aye mpe kotala ngai na kati ya butiki na nga natikaki yango mpe leka bongo te lokwa mpe lisolo yango ebandaki nga mpe na te mpe oyo yanga mpe mwa conseil na kati ya lisolo yango ok bandeko na biso bolandi bongo mama na biso
yango ponga pe nazali mère double na lingaka ba double ngangelo moti double kaka. Donc wana tolandi bongo conseil ya mama na biso Ruth mère double ndenge ayebi ko pesa biso conseil na likambo e komeli ndeko na biso ya mwasi aki angola boyoki kutu ye abakisi lisusu na ba masolo mususu elekaki ya ndeko mobali oya elekaki ko aider collègue na ye. Donc moi na classe na bango bana classe o balinga ko lia biloko ya bana classe akei ko lia loko ya muninga na ye na classe e abeli liboma muninga na mona na kate. Donc azalaki ni mwana classe te ayaki na yeka ka missionnaire na kati ya collège wana pona ko bebisa kaka réputation ya collège ezala biso bato tozo sale loko zo sepela. Nangina fongola boutique nangai lokola ya tia rit nangina fongola école nanga nangina fongola bar nangina fongola restaurant ozo sepela ozo ebateke na sima ya lipambo linyo surtout eza na bitumbu eyaka yo ozo linga nakende Congo nakende ko fongola biloko nanga nakende Congo nakende ko sala business mais ozo bossa na que eza pe na bitumba o ekolanda na se ya business wana eza na mutu mso ko ya ko détruire yo tanati collège wana mutu ya ko détruire atanga kana na collège wana te ayaki ne kaka missionnaire pona nini na kati école peut-être pe envoûté mais alaki wana envoûté mais mutu mso ko za na misu ya komona ayebi kolongola eloko wana koteka boye mona mutu mso azoteka azana biloko kitoko ateka te mais mutu mso aza pembeni azaka biloko mo ateka ka mbangu tala ye malamu boye bita tekela bandenge nini yango confie-nous à l'Éternel. Nous ne sera jamais confondus. Kaka ndenge moko alobaki to lukaye apesa biso ba promesse à makasi na Psaume 91. Apesa biso alobi puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'évoquera dans sa détresse, je le répondrai et je le délivrerai, je le ferai voir mon salut. Donc, bilo kwa neza ba promesse ba nanzame boko bosa na mukolo monte que Dieu nous a promis quelque chose de bien. Alobi na kosala bino une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous ne connaissez-vous pas que je mettais une chemin dans le désert et les fleuves devant la solitude. Ce qu'on pona nini tozala so moi likamo que comme libiso to komi na panique. Bande konanga ya basi libala vraiment moi si fois bala. Et sengo ya ba mama na biso ezala ka ba mona biso ko bala eza bongo te mama Rite ndenge to moni mama Rite na lopete na mosapi na ye. Donc sengo ya mama na ezala ki abala ezali vraiment lipamboli mais mobali tango azali ko ya eloko liboso to yebaka kokota pe na check up ya Nzambe okoko kende pa mama betele lisolo okoko pa copine ke lisolo mais kokota pa ya Nzambe. Musu pa kolo bangana obeti la pasteur lisolo te parce que ba pasteur lelo ba koma ko bebisa ba makambo na biso ba koma bebisa ba secret na biso mais eloko moko zo bosa na que pasteur ate ya kayo oyo zo ko mettre en à pratique parce que Bible ezali oyi pe ko bondela na Nzambe ka nde mama Rita lobaki omona rappel ya mutu wana et ya lisusu te Nzambe ayebi ko épargner na danger wana e bandeko bolandi lisolo ona bokebi bosunga kaka bandeko na biso ya basi bolemba te eza avant même bana mibali pe basi ya mabe bazolinga bango pona ko détruire ba vie na bango toyoki kutu nazana lisolo moko ya pasi na mawa mibali bazokoma ba impuissant. Pona nini abimika na fille moko boy akomi impuissant abimika na fille moko akomi impuissant nyoso ane sani ezaka ka mode ya ténèbres ndenge esi etelemi pona ko détruire biso bana na Nzambe. Mama Rita mot de la fin soki ezali tozo continuer wana zo mona miso ya Nzambe mon vieux ali no moke tonto ale ninga lembinga tonto ale il faut que lembanga pour vidéo na na weka ndena za mnonga tonto le novo tonto le et na bengi tonto ali no moke là où tu es na pesi vraiment ba mbote ebele mon vieux Parlement européen Justin Boula na bosani yote vie na ngai ma petite sœur chérie motema pasi kasi zaka makasi Glody Ilunga petite sœur ya sucre bisiko zali vraiment ba gros bisous balobi atterrissage forcé na kati ya Kinshasa Pascal Pembele Tabu balobi déjà Asia Komaki balobi eza vraiment kitoko balobi mamour otika na Luanda e Kinshasa baby Maman Rotika na londa Kinshasa baby balobi papa lor qui bout du porte-monnaie de Dieu balobi a kiti déjà na kati ya Kinshasa donc balobi plus 1 eza ya koyinda na kati ya Kinshasa ai Zambe na ngai visa we olegela wapi ponga na leka malamo mo pepe na koma Kinshasa chez Mamour Lompinga dangola wana na kati ya Chopo bana lemba balobi wi ya biso yango chez Mamour
Dango la maman Océan du Congo. Là je te salue. Pesa ralibota na ba conseil. Maman Rita mot de la fin. Ezandenge nini a masolo ya maison na biso oyo ezo kende ndenge nini musala na eza nini to profiter to lobela pe. Maman na biso Rita mukie na mwangongo to tikali nango. Musala nini a to moni ba robe ya kitoko to moni makambo nyonso mama na biso lataka ba marié osalaka nini domaine na eza nini bino kozalaka omonaka ba robe na ba centre tina teza tina ta on a retourner wa 30 000 50 000 100 000 200 000 300 000 kwanza donc makambo eza ndenge ni a opesa biso pa adresse bato ba nyoke ba contacter mama na biso Ruth ba ya pona ba soirée na bango de gala biso na boutique na biso tolataka nyonso eza boutique moko doki soko oza na poche ya mokie okolata ata kutu mobala pesi ya mokie oke kobundisi mobali so bandenge nini okonga na lengi nakota na Sam Miranda naki nosoma biloko so neni oza na $20 okolata wana $10 okolata ba voile pe ya moins cher ya $50 ezali ya 100 ezali ya 150 ezali ya 200 ezali to louer saka pe nyonso to saka musala so complet to defsi euro eloko mutu vers mutu fleur ba present wana kopesa na ba marié ya kopesa ba convidado biso to nangola to ba cadeau ba tsaka na ba mesa wana donc ya kopesa to décorer mutuka moins zéro nyonso wana so wana 100,000 kwanza eza kwa neti $130 ozima kamana nyonso doki soko louer robe soki siko sombi robe na ko somba robe olingo za doki moi soki no ka mari wana pena doka ngela ka lokola soki mutakuti na lola kiti wana na yo na robe na yo na biloko nyonso kutaka $250 siko soki olingi o louer robe ya normal po eza na mingi balabinga ni na nganzela milaiti na nika ya mikuse wano kana $90 ozuma kamunonye awa biloko nyonso moins cher do tonelisa kutu bato no mundu msupe na komi kona place wana kubanga awandi koseka na kolela pona ni akuti biloko nyonso moins ndenga ndima kata kutango biloko ya kitoko to latisa ba noiva ya marque nyonso ona omona na computador na omona ba ligne yeso itokozwa cameraman na biso bino komoni la biso ba image ezo leka awa. C'est comment l'image? Biso musala na ye to bongiseli ye oyo azokita voile pe yango yo donc ça na photo wana na moni kuna eza yo moko mtozo latisa buchi kolatisa ye eza penzanga moko na sali musala tant to saka musala na kamyo se bunga maka yango allez awa sikoyo tokei ye oyo azokita voile oyo eza na mukila ya voile oyo eza ya 7 mètres. Wow. Ye oyo tango azobima na kati ya maison ya kote siko tobongisaka banoiva azokobongama ye oyo tosali na fleur oyo eza na loboko botalaka voile esika evandeli esika ewuti donc ata ye moko kuta kokaka ngo te donc pema moyen eza te tala voile ndenge tondi mituka ya ndenge tosalaka okitunga mosusu babwakaka babrilio babrilio na ya kotia baalliance awa mpe moninga moko abalaki aye kozwa ya ye asepelaki na yango asepeli na mosala na biso oyo ezali buke ya maboko tobengaka ke na kitunga ya kotia alliance. Okay. Wana bandeko bozwi lelo mamour à mode sexy pour ba misu boloba ça les biso lelo te lelo to so présenter molato ya maman na biso Rita Mai de Jungongo o to za lelo na maison na epona ko présenter ba robe kitoko o ndenge bomoni ka ya maman na kati ya putain
vraiment soki na telemi a eza dégâts soki na bina tia chaussure a na memi ka mwa trousse et ezala vraiment dégâts na ndenge nzambe apambola bataille oyo evandaka yango lelo tozalaki bongo na mode ya koprésente maison ya mama na biso kaka na nzoto ya mamour moto abeta libakuti aloba te mamour lelo lati boye lelo sali te tozali na mode ya présentation ya maison ya mama na biso Ruth bongo soki olingi ozwa mama na biso Ruth po olata kitoko na mweshe kaka ndenge mamour alati lelo bakozwa mama na biso Ruth na numéro bokozonga na numéro ya 933 05 57 38 soki mpe bokei na monoko ya portugais bokozonga na 933 05 57 38 933 05 57 38. Aquele já em português. Agora, se fosse em Lingala, 933 05 57 38. Ok, bandeko boa libanda boye baraka code na biso ya Angola e bandaka na plus 44 wana bokozwa bongo numéro ya mama na biso ope Monique asepeli azobenga mama biso azozwa ete kotaka wana sur notre poste téléviseur bongo numéro ya mamour ezalaka affiché wana okokota directement na mamour WhatsApp na eza wana okobenga sokoza na posa ba commande bio lingo tinda bandeko na yo awa bango baningi kaka yanga boyenga na lingi kaka tinda ye awa okozala décité vraiment je vous aime beaucoup.